Nzambe koyebisa biso, je m'adresse beaucoup aux chrétiens. À la chrétienne, na oba wala nanga, to tala, ta auto zanango, to za la distraité. Bible dit réveille-toi toi qui dors, car Christ t'éclairera. Oh badance au mona oh ce babilo et ça monte mobimba. Tikana yebisa bino il faut qu'on compte parce que prophète akendaka na ba ange a matin na créneau pour atali sabat. Et ça na monde wana bakenda. Alors monde wana ba yebisa bango peut-être boko la se concert, boko boma batu boy. Non comment na ba innocent et puis ba luka ba tête. Ba yebi ke muto azo kufa ke no sela nga. Donc tant yo kufi na ba biloko sonya bongo, yeba ke amu na yo, bombo ina yo e ko salela ye po ya teka ba CD azala kaka boy na boy. Yango wana zo kebisa yo. Na moni muso a lancé concert le 25. Mais si on a yebisa yo, tala muta lancé concert aza awate. Pour comprendre. C'est le 25 décembre. Ye wana ba ake Afrique du Sud. Na ngina yebisa ba to songa. Boyebi marché à Zanzibar. Zanzibar eza tout près d'Afrique du Sud. Marché à Zanzibar ezali fleuve ya océan Indien. Ndenge tambola sukatina Zanzibar. Na kala bandeko teka batu. Lelo Afrique du Sud et comme reine ya secte ya munene na bombi kombo. Tala place ba ke oluka ba pouvoir na bango. Ta azo kebisa yo mama yo mto ola nanga bomba bana. Le oya benganga alobi nanga ba chrétien makiana bango ko tangate. Donc c'est-à-dire que Al-Nassr a collé comme Ningana. Donc Mambeleka le 29, quand nous sommes dans le monde à Sifre et à Moukier, dans le monde à Sifre, il y a Kende, ce que tu dis, il y a Kendo fait sa plus. Mais le lot, il y a plein de lesbiennes, plein de pédés. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va en Pépé Wana? Nous tu vois Pépé Wana, les lesbiennes qui ont des mondes pour des modes de la musique pour tout le temps. Comment moi si nzamba créé yo vraiment ba organisme étant que une femme tu peux être au mariage mobali pa ya bali yo apesi yo dot boye na boye mais et pas la passe au mona yé mobimba akomi kolekana ba komi considérer le kola mona mobile ba vraiment je sais pas na bango biloko ekoti même na monde ba théâtre babiloko na oloba no o ngana yamba boni ya mtabla théâtre na biso mboko ayebisa na bi papa ngana travailler na ndako na ye soka longoli bilamba na scène bilamba na rataka ya scène bombi kombo les télé abiso longoli wala boni na yemto ayebisa nga abiso atika ngo na salon so akiteka ngo wana atoko linda kutika ngo wana azamwana motote Sangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako baba kola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oye moda na katempeni mama kantelobi Koleke mapapu masope mafuta Toko kesi ana longo na nzambu oyo mabenga na makomi Efada, thank you Fada, cher ami fidèle. La Nignon sont toujours besoin Kaliba Kuya qu'on a vu sur la carte chaîne Abino Yali Nazareth TV. La quatrième émission Abino Table Sainte présentée par votre MD serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba Yali Nazareth TV. Un grand merci à la servante de Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au PSK. Je dis un grand merci à mon caméraman Zassi ma caméra. Pourquoi pas tous les abonnés Yali Nazareth TV. Merci et bien. Le Table Sainte dans un amour prophète toujours dans mon canal. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazariens TV. Avant d'abord la position de l'homme Didier, dans 5 ans, il y a un catégorie de filles à Balanzam. Au sein de la Balanzam, le Sako Mokozi, il y a la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Nakomi na retard nakuti bilembo na yo baye bisinga oleka kiawa opesa kinga charge na mérite kite na bosani yango na sokeli bisengo na ngaya kala koleka kutu ya liboso Yesu
ba effort ba relation nakutani nango na absence na yo. La Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je m'adresse à mon pays. Sans Jésus, on ne peut rien au Congo. Vous avez bien dit, évangéliste. Kozanga yo passé Yaya ranga yo yo Kozanga yo passé Anna Bichon, c'est le plaisir de Philomène Moukoya monter ma bivette de mots depuis lors de ce plaisir à celui qu'on appelle le trois femmes. C'est Jack, pro depuis France, mais Bichon, vraiment, et c'est vraiment plaisir. Merci à mon caméraman, c'est ma caméra, l'homme de Dieu. Bonjour, l'homme de Dieu. Oui, bonjour, mon frère journaliste. Ça t'aide, Nini. Oui, Dieu fait grâce. Nangolo Nzambe, ça va. Ça va battre la biso. Comment ça va? Ça va, Nangolo Nzambe, ça va, Nzambe, Azo battre la biso. Ok, l'homme de Dieu, maman gentil, par rapport à Batuno, par rapport à téléspectateurs, encore aujourd'hui, Ngolo, Yakolando, Katachène, la biso. Vraiment, shalom. Na Batunyoso, Balandi Nyoso, il y a chaîne na biso. Nzamba Pambola Bino. C'est mon anga, exactement mon année sur décembre et puis nabi qui voyage à Nezo Kende to le kassou 2022 to kota 2023 plaisir na cause na moza ki nzamba ba battre la biso. En tout cas merci. Ah, en tout cas merci beaucoup. OK, l'homme de Dieu Babi toujours commence par la prière, on peut pas commencer cette émission, on peut pas commencer cette émission sans moi. Oui, merci beaucoup. Très Saint-Père, nous te rendons grâce pour un moment favorable. Sali biso lisusu. Namukola lelo to sangani poto tombola yo Zambe yo ndezala guide na émission du début jusqu'à la fin ya yo teza na musika sunga bandeko balandi muto nyonso bisika zali lo boko na yo ezwa contrôle na ba vie na bango na kombo na Yesu nde tolobi amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. OK, l'homme de Dieu tu d'abord yo ta révélation ni message ni oh mais les peuples de Dieu nzamba la question ni par rapport il y a un par rapport à la révélation par rapport au corps de Christ. Bon, merci, mais mon frère journaliste, Nakanisa, ça fait un temps, on a la retraite. Pour la retraite, nous sommes en Nessila. Je m'adresse beaucoup aux chrétiens. Aux chrétiennes, tous à la distraité. Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Car Christ t'éclairera. Pongi baolo banabiso ezali kozwa mbetu te totandi tolali non. Ezali réveil spirituel. Bolamuki ya molimo. Nous sommes au moment où église mwana nza molandi landanga diable a telemi makasi et puis ba telemi baolo ka sacrifice. Ya année ndenge to mito clôturer yango. Monde asifera. Monde desifera eza monde wapi mikona olo bela bandeko nga ba musicien bandeko makila boyo nga bo pese pa ba chrétien mwana nzambe moko te makila ne kotanga na kombo na Yesu o atindi nga lobela bino boko tangisa makila te parce que moment oyo bokota ki ba makamu na bino po boluka succès na mitu ya bana nzambo ya batela kabango alobi que cette année makila na mutute ko sopana na kombo na Yesu. Donc message nga na kolo beza que biso ba chrétien to la muka. To za la éveiller, to luka nzambe, to tika ba distraction. To tika ba biloko kilelo. O monte, o pona za la il faut non. Apparaître na Jésus. Bible obi jeune, réjouis-toi dans la jeunesse na yo, mais yeba que le temps de jugement est là. Même na ko sepela na yo, même na neto ke na moment oya ba fête. Attention, monde à ténèbres et luka makasi. Et luka mito bana nzambe. Voilà le message na kolo. Voilà le message au monde. Oui. Et luka mito ya bana ya nzambe. OK, utotanga ba nini comme ba musicien
bakoti banini na bapo batangisa makila ya bana ya nzambe ba mission banani o ba miba ko nzamba lokisio bakoti ba bikila kila na bapo batangisa makila ya bana ya nzambe mission banani. Je suis pas là na lobaka ba kombo mon frère mais eloko mona ko lobezani oyebi eloko no se sala makana monde spirituel ezaka na ba sacrifice nango na kozonga un pas en arrière oyebi concert mo eto le ka awa je pense à qui dans le mois d'octobre oyebi yango malamu ezaki na ba mort. Vous pensez que oui, mais bino bokanisi na monde ya physique nde boye bobini bo sepeli batu wana na ebisi bino malambo bakendaka na monde ya sifera. Monde ya sifera ezali monde o wapi omona ka batu bakenda kosomba banzembo bakenda kosomba ba succès o ba danse omona o so babilo eza monde mobimba. Il faut qu'on compte parce que prophète a ange à matin à créneau pour attendre Shabbat. Et Zali na monde wala bakenda. Alors monde wala ba yebisa bango peut-être pour lancer concert, pour boma batu boy. Non comment na ba innocent et puis ba luka ba tête. Ba yebi ke muto azo kufa ke no sela nga. D'autant yo kufi na ba biloka sonya bongo. Yeba ke amu na yo, bombo ina yo e ko salela ye po ya teka ba CD azala kaka boy na boy. Yango anazo kebisa yo. Na moni muso a lancé concert le 25. Mais si ko na yebisa yo, tala muta lancé concert aza arate. Pour comprendre. C'est le 25 décembre. Yewana ba ake Afrique du Sud. Nangina yebisa batu to songa. Boyebi marché à Zanzibar. Zanzibar eza tout près d'Afrique du Sud. Marché à Zanzibar ezali fleuve ya océan Indien. Ndenge tambola sukati na Zanzibar. Nakabane ko teka batu. Lelo Afrique du Sud et comme reine ya secte ya munene na bombi kombo. Ta la place ba ke oluka ba pouvoir na bango. Ta azo kebisa yo mama yo mto olanda nga bomba bana. Le 25 eza jour au boké prière na tongo bo sambeli. Et ça toujours quand il va na yo mutu muso do beta to na sombi dibiye na okende conseil bien aimé keba baza lukane makila et ça la sacrifice mo ba lukana décembre oh modèle ba okende nango et ça makila ba to sopa batu bakufa na monde na bango kuna bango ba mata yango nazo bondela yo mutu olanda émission oh bima na distraction moment oh et ça moment yo lukanda voilà ce que je peux prendre oh olobi marché oui à Afrique du Sud. Est-ce que tu vas comprendre à Afrique du Sud renfort d'esprit na ye so ba ngaba bisa boma 10 que no boma 30 mais là-bas dans Nzambe pété to téléméliam voilà comme ça le 25 il y a le 25 au ba to ba jour à décembre le 25 décembre ah mama na ebité so ba Nzambe so comprendre mambele kana na ebité so ba comprendre mambele kana na ebité. Mais tala mutu a lancé concert à Kei. Donc que nous renfort. A dit que dans moment autoza, il faut battre même koleka oh muninga na sed. On ça koleka même muninga na. Mais na ba chrétien te, makila ba chrétien ko tangate au nom de Jésus. Nzambe o ya benganga, alobi nanga ba chrétien makila na bango ko tangate. Donc ça dit que alina sala koleka muninga na. Donc mambeleka le 29, quand musuba mo ina monde a siffler ya mukie. Ba to monde a siffler ba bise kende. Siko to tindi yo. Yo kendo pesa plus. Na ba yo kana te. Papa, mais pendant la nuit, ce sont des collaborateurs spirituels du diable. Bayebani, bapesa na ba bonjour, bakuta na monde na ba. Bayebi o ba oluka. Ba succès na bango ba oluka na mitwa bato. Ba oluka na makila bato. Non, on na va Babylone na bango na ba accident ko salama. Ba oluka bato na bandenge belé, ba musu ba kufa na betufuma bien aimé. Tant on na mutakufi ne tufuma yeba ke da ba tekaki molimo na ye. Do bato na ba yisa bona monde na bango sifera na monde ba ke no so Babylone na bango molili, ba yisa ba ke yo roboma mutu ta, roboma bato ta. Ce que yo so ça la programme que le 25 na place au Lukatanzam au prier Nzamba ou no voyage à monnaie na année de janvier ti to comme décembre donc nous bi koufela no ka le 25 bon ngana mati je m'adresse aux chrétiens na ba chrétien bato bazana na compréhension ya ko comprendre de danger attend au monde atana ba luka ba oyeba que non mosakoli o azoloba eza mamasolo pour la concert 25 mais l'homme de Dieu na tout nous tuna lelo avant tout on na concert il y a Richo le Belli qui est là qui Afrique du Sud qui Afrique du Sud qu'on nous renfort pour la coller à ça la coller comme nous mais l'homme de Dieu là le lot il y a plein de lesbiennes plein de PD qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va on a mon pépé on a nous tu vois mon pépé on a les lesbiennes qui les a des mots on a ça là on a des mots de la musique
En tout cas, merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est les points moko. Pour la kolobana batuke. Pédophilie, ezali esprit. Où est là, t'as moi na mobile. Zamba sali au mobile. Asali au na ba organisme mobile. Mais quand na yo, au comme que se comporter le col à moi na moi si. C'est tout un esprit. Mon limo wana peut-être tu hérites en na ba milliers. Aujourd'hui, on a un papa journaliste. Tu hérites peut-être dans un millier. Mais Moussou peut comme un bateau tu fréquentes. Au coup, tu as un moutoumoko, boyena boye, à comment soit moi na mobile, mais comment soit le coup la moi à moi si. C'est tout un esprit. L'autre au monde na Congo ça sur bomba na te. Babilo ko na to ebe ka le bando so kana ba mindele ainsi de suite. Mais awa na mboka o. Awa na mboka o. Au monde na bato bazo mata. Oh non, il y a un PD. Donc bato ko trouver no. Et au bomba pe moi na moi si. À l'ati esprit. A comme le rôle à mon amoureux, a comme pour le moi si bien aimé. Est-ce que tu as dit que le loco et puis sans en décandre à temps à Sodome na Gomorrhe? Bilo biba comme que soit na bana batu entre mi baina mi bal basi na basi et qui tisa kanda nzambe. Donc c'est pour te dire que racheter le temps car les jours sont mauvais. On esprit on reste toujours l'esprit de la musique. Non, biloko wana minki et bala na monde ya bastar. Landela ngo malam. Lelo na ba monde ba mo sala ba championnat bana basi na ba basi. D'autant de muto ko sala olo mo mbala sala et pesa ni et pesa e force. Lo na mo na rapporter parole mo botanga akombo na ye. Ala porter pour ma musique. Akoma moi na mobile. Akoma moi na mobile. Est-ce que yé penza ndenga sana ko koma moi na mobile? Na forme na. Oui. Et ça la biso passe. Oui oui. Comment moi si nzamba créer yo vraiment ba organisme et tant que une femme, tu peux être au mariage, mobile pas ya balio, apesio dot, boyena boye, mais et pas la passe au mona yé mobimba, a comme kolekana, ba comme considérer le col mona mobile, ba vraiment je sais pas où irons-nous. Bien aimé, est-ce que nous devons comprendre que le son de la trompette bientôt va sonner? Bien aimé le Seigneur, pourquoi tu as une distraction, un aveuglement? Et tu as balati si tu comprends le souté. Au moins, tu as moi dans Nzambe. Esprit à pédophilie, comme kolata yo. Mais comme il y a une église, mais là, on a vu côté de l'église, pasteur PD, peut-être ça fait ici, dans mon amour, pasteur PD. C'est tout à fait normal, c'est les lesbiennes. Oui, oui, et ce sont les œuvres du diable avec ses acolytes. Bien aimé, vous savez, diable le monde spirituel à Mabé, bazalaka organisé. Balaga batona même dans le monde politique baza. Même dans le monde biso tosa la mambanzam. Il y a des gens au monde qui comme PD. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, avant tout, il y a un jugement. Liboso Nzambe au côté la mutute au def avocat te to ba foko futi $1000 ensemble pour non tu seras seul devant ton Dieu. C'est pour te dire tu as un monde de cifres, tu as un monde astral. Bato basala ba voyage astral na esprit azo pumbu azo kende entre tout le monde na mutu to no comme ça David Copperfield ba voyage astral azala ki awa kei et ainsi de suite et puis tu as un monde de pandeminium. Monde ya mai keba et na batu musu na moment tolo baboy ba osala ba sacrifice na ba mai no mona ke yozo kana pe le 25 okende ta musu molimo no ba oluka yango mblo na mino mutira bino wana bien aimé nazo ebisa yo mwana nzam koza la distraité surtout monde asifera et za monde wapi ba star bato minene bakendaka bakenda koluka ba match bakenda koluka bakenda koluka ba musique na bango bakenda koluka ba théâtre na bango biloko ekoti même na monde ba théâtre babiloko na oloba no ngana yamba bon ya mutaba théâtre na biso mboko ayebisa na bi papa ngana travailler na ndako na ye soka longoli bilamba na scène bilamba na bataka ya scène na bombi kombo les télé abiso longoli wala bon na yemto yebisa abiso atika ngo na salon so akiteka ngo wana atoko linda kutika ngo wana. Est-ce que tu comprends ça? Même dans le monde, il y a théâtre, ainsi de suite. Donc pour te dire que Satan a créé un colite partout. Si dans l'église, il y a des... Moi je connais un pasteur, un homme de Dieu. Mais bon, il y a une période où moi aussi, à régler, excusez-moi pour la terre. Bien aimé, toi dans le moment où il y a une abomination tellement ma casse. Abomination tellement ma casse. C'est pour te dire que le temps est prêt. Le fils de l'homme, Al-Naya. On doit se préparer pour les rencontres. Tous à la surprise, le col a passé 5 ans qui m'a eu l'été. C'est la mukolo oyo, mobala libala koya kokota, après baké ko soma mafuta na bango, batie na balam. Bien aimé, soit au même
même Babi, même la nature ne vous enseigne pas. Oh pasteur, pourquoi le belaka ma musique? Non, il faut tout le bas parce que la place il diable avant wana, afin de nous ma musique, na ba danse, na ma tout oh on a distraction. Mais maintenant sur ba mission ba bina donc comment on peut rebeta pe na ba église ba danse wana. Oui, et qu'on bête en église mais là par rapport à révélation à pasteur on a pasteur. Et là ba louange monsieur on a ba louange débordé. Et après na adoration monsieur net ngai nze momo ba na l'église oh amina boma moto petit yo moni nzambe camarade na yo petit na yo tala no nzembo muto oyemba donc eza ko édifier te tala ba nzembo o ma ba nzembo papa ngai na ye ngai na belemi ngai na pusani oka nzembo muta sentir pour ça ayoki kati na ye donc ba fruit de l'esprit et l'amour qui abando sentir ba don de l'esprit abando parler à langue abandi ko prier donc adoration memie mais muto ye manzembo amina petit na yo donc tu vois Dieu comme ton ami sœur bilo ni wana bino boye mbarawan ça bilo mo beza démoniaque satanique amener un mélange pour ya distraire peuple de Dieu. Nous te disons masumu na yo aye amina petit na yo boma moto ah bien-aimé 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 to kende wapi yango na lobby na bino ba chrétien ba to ba olanda mungongo nanga naza la voix oyo zamba tindinga na ebisa biso racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais l'homme de Dieu a ouvert ma soeur la musique qui va ni le lobby qui n'a pas cha amina boma moto. Mais l'autre monde il y a une différence entre Bandim Wakala parce que Bandim Wakala qui est inspiré par Nzambe. Makas. Mais la minute tu vois tout le musicien même tout tu as musicien chrétien. Et belé ba komi ko Nzambe nous inspiré par Nzambe qu'est-ce qui se passe? Et belé parce que ba komi ko lula bandaku mituka Bible dit c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Qui te bénira. Biso mamto sala au partenaire chez Nzambe muta mokilité. Bien aimé, tant osa sur na album na yo, osali ba nzembo na yo, et ato no mona ba misaka ba ko tango ba retraite. Ba ko sambela po nango. L'autre mona même bato nzambe ba yemba mosati pena ba signe cabalistique. Ba signe mo cabalistique, ba signe ya mabela ça que oyo, il travaille avec les diables. Bato ba ba signe to mona ba Messi, ba joueur ba ba to mo chango. Lelo ba ligne koti, oh ligne wana eli ko lobake l'étoile du temps. Bato ba pasola mondelo. Comment na yo pe pasteur ozo tche mondelo awa ozo te en église bien aimé nous sommes des bantous bon ce qui est pas na kawana moi j'ai des têtes qui prophètent na na regretter ma casse parce que ngai naza muto na se cultivaka na monde wana ezana moto ligne wana c'est l'étoile du temps ils ont mangé ba côté étoile du temps on a ba okendango ya ba mangé ko ba amour donc ya ba biloko mo yé pour distraire peuple de Dieu pour distraire peuple de Dieu tout le monde va pas na biso ba archibishop Coutinho Fernando ba papa Sonic Foot hôtel montel la muta telemi oui bien que coiffure mais ils ont na biloko mususu musala to ça les gens nobles c'est un travail moko il faut muta talio même une apparence il voit que non réellement je suis devant un homme de Dieu on a lobate et ça même une apparence nanga muta talinga même ne lobeli pourquoi ba tubane ko distinguer ba ye ko la Yesu na Yesu te ba ndoko pa ke ba loba ndenge moko ba tambola ndenge moko ba ki ndenge moko est-ce que biso peut imiter Christ Christ était à biso que non au moins na pasteur aye penako ayo te bien ba yo diama moto doneti mutaye bitumba donc c'est dire on va pela oyo ya mayo kapa bien aimé dans le Seigneur tozonga maloba nzambe tosaelango tozala béni voilà taquet Joël Francis Tatou taquet la mission chrétien et ma mission profane finalement. Pour moi, je m'excuse un peu, natangi komba mutute, mais ngana regretaka. Surtout mutotangi wana frère nanga wana, oya chaka line. Je regrette beaucoup. Il a encore l'avenir, ana eloko nzambe sur elle mais bongo. Mais je doute parce que line wana c'est mauvais. C'est mauvais. Donc, c'est un signe cabalistique. Ma casse. Le cabal Dieu fait continuer l'église de réveil. Ça va pratique. On va monter. Dans la délivrance, l'igoro de bimi. L'igoro de oitiwapi. Na libuma muto ngando. Et comme il maille. Et comme il fleuve. Et comme il océan. Muto bimi sa l'igoro do. Nous c'est le bimi. Zamba. Ah, bien aimé. Faut blaguer avec l'église de Dieu. L'église est sacrée. Bien aimé. Voilà. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Ce qu'on lui a dit, nous copie ça dans la télévision en ce moment. L'autre au monde.
conseil héritier aussi révélation de qui bato bakendete eza concert satanique démoniaque et baoluka sacrifice ya suka bangi basala ya décembre na compte à rendre na monde na bango sifera donc nde baza wana ndeko na ye mosusu ete kobeta fali ndeko na ye mosusu héritier bolanda te na moi bayokanaka te me na montre na bango bayebani donc baoluka dernier sacrifice de l'année basala donc topesa ba action de grâce na baéglise nde baopanga pesa action de grâce siko baoluka ba âme mais na ba chrétien na ba chrétienne makila muté tangate au nom de Jésus-Christ. Mon numéro plus 243 89 20 29 379. Appelez le prophète Claude Louyer 089 20 29 379. Voilà le numéro du prophète Fouabé. Voilà le numéro du prophète. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Ce qui concerne le Bétami qui a battu la profité événement moi et salami à Babété. C'est que vous avez une mission. Vous devez comprendre parce que oui, akoya kuneza ke ba ke compte à rendre. Balo ba ke non ndengezana boye ko sala maboye spirituellement na ndinga mabe. Biso pe to sambela. To yebisa nzambe. Soki ba o ba o ka biso te ba ke kuna ba amanzam. To ana besoin de bango parce que faut to dépeupler le royaume ya Satana. To reprier pour na bango. O ba o luka biso pe to na se. Makama ba ko simba te na mboka o. Ok, voilà, merci vraiment l'homme de Dieu, mot de la fin comme message, numéro de téléphone tout chité. Merci beaucoup, mot de la fin d'anglais, photo je suis la lumière du monde. Bible dit, tout celui qui veut me suivre ne marchera pas dans le noir, car moi je suis la lumière et la vie. Jean chapitre 8, le verset 12. Bien-aimé, totambo anapole. Mutatambo anapole, molile au senga yote, bakolonga yote. Simba nzambe, zalana nzambe, zalana. Voilà, mon numéro est 089 20 29 379 plus 243 89 20 29 379. Ok, voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à mon PDG, la servante de Dieu, Mamat Fanny Moko pour la confiance au Pessinga. Je dis aussi un grand merci à Nababoni, Nabissoni. On se retrouve toujours dans la émission. Bafwa, Bachala, vite à Mikole. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete